Magazine Bonda Congo Central epesami na bokasi ya Kamek Mbanza Ngungu. Kamek aza leader. Ngai ne na bana na botama. Papa na biso abwaka mongo na Kamek. Ti lelo nga na komi na bakoko papa na sope aza na bakoko totika koyoka te Kamek ekimi na mbo. Kamek Mbanza Ngungu toujours pene na population na ye. Mbote na bino banso bobele maka bisika banso bozwa misamaka pona kolanda magazine na biso Mbonda ya Congo Central pona kozwa basango ya misika pe ya pene. Kasi na magazine na biso ya mokolo ya lelo mercredi 12 juin 2024 toyeli bino sango ya bokomi na territoire ya Mbanza Ngungu ya commissaire supérieur ya la police ya province ya Congo Central Mobimba Israel Kantu ye penza mwana mboka akitaki na lombangu na territoire ya Mbanza Ngungu pona kosolola na hiérarchie na ye mobimba pena ba policier nyonso oyo babelema na territoire oyo esalemaki na esplanade ya ba bureau administratif ya territoire ya Mbanza Ngungu alobelaki mingi maye matali mosala ya policier pe atalisaki lisusu na ba policier esengeli na bango bazala ba patriote ya malamu pona kosalela patriotisme na mboka oyo bipai kani bango bazwa misami multimédia tolanda mission na biso euti na constitution mission na biso ezali mission oyo mobeko likonzi ya mboka etieli biso soki kokoluka yango na constitution actuelle na article 182 183 184 okuti mission ya police nationale congolaise ezali ba mission ordinaire ezali pe ba mission extraordinaire obakisi ba mission spéciale oyebi yango malamu ba mission ordinaire nakisa ba patrouille nakisa ba tournée non koya na ngai awa na mboka Mbanza Ngungu ezali pona meka kopesa longonia pe kobakisa makasi na kati ya badinga na ngai ya police na musala baza kosala epi to meka komanyola kotalisa banda sanza misato ti lelo misala tosali osali ordre opérationnel to komi na niveau nini ezaka sorte ya évaluation koyeba eke to komi na niveau nini et c'est to travailler à 50%, tu travailles à 30% ou tu travailles à 80%. Yango na eko sa lelo. Dongolo miso tope moibi tope mutuna yiki mutuna kanza obie moto oyo ya yauli waza na kati ya population biso police toza obligé ya kokanga ye kotika ye na bazuzi ne basambisa ye et biso police tozali bato to batelami pona ko batela bato pe biloko na bango na ebisi baninga na ngai ya police ke population aza bilanga na bango te population aza moumbu na bango te nzokande population ali partenaire na biso lokola biso na police à proximité tokosaka mosala la population et biso police tosala devoir ya koyebisa population ke non tosali ni mpo na bino voilà iloko na koyebisa population yango wana oyo etali mpanzi ya patriotisme nayebisi bato boye biso bapolisier fo tolinga mboka na biso tosala mboka mibale te la République démocratique du Congo ezaka moko oyo epesameli ngai na bango soki tozana bolingo ya mboka oyo tolinga chef de l'État na biso tolinga ba continuer so pesi biso tolinga population na biso soki moni moto aza kolinga bokonzi ya mboka te aza kolinga mboka oyo te alingi population ya mboka oyo te seka za patriote te alors nasengi moto nyonso policier oyo aza na molongo lokola ngai tolinga mboka tolinga bakonzi ya mboka tolinga mibeko ya mboka nde patriotisme yango wana mwana mboka général Israel Kantu asukaki wana te ayaki lisusu kotalisa ba policier na ye te esengeli na bango bazala penza na angele epi bazala lolenge moko te na baye oyo baparticipaki mpona kosala coup d'état na mboka ye moko Mokwantombolo Faci Beton po wana ezali makambo to pe modeli ya mabe makasi toyoka ye ndenge alobi ya solo makambo elekaki na mboka ya Ngumba Kinshasa bandeko na biso mosusu babikaka na poto na mosusu bika awa na kati na République démocratique du Congo plus awa na Congo central bayokanaki
bakozwa bokonzi na makasi nzokande l'état oyo congolais oyo tobengi yango république démocratique du Congo tosi tokoti na démocratie maponomi tokozwa bokonzi bazwa yango na nzela ya vote na nzela ya baélection eza so banzela coup d'état te alors bakutanaki na motambo bato ya l'état baoyo bazalaki kosala sécurité oyo to ya défense bakangaki bato wana baza kosamba nde nayebisi population bakosama te moto akosama ngo te ngai nauti na poto ngai nazalaka na se na mai nabikaka na sanza naye kozwa yo toza bokonzi na makasi azokosa yo yebisa ezela 5 ya mandat soki esili tobongisi baélection akosala asa propagande na ye asa candidature na ye bakovote soki aza na projet ya société ya malamu makambo akozwa pouvoir na makasi eza lisusu te. lokola la police mosala na bango ezali kobatela population na biloko na bango awa nde mwana mboka général Israël alekaki na koprésente moko ya motema mabe moko ya bacriminel ye oyo penza na kombo ya Fabrice ye nde moto azali na ekiri ya baye oyo babomaki ndeko na biso Géry ye pe kaka nde bakendaki lisusu kotire papa na biso Feli na Loma ye pe kaka nde lisusu bakotelaki honorable José Matondo Matoko na ndako oyo azali fédéral ya IDPS bayibaki ye mbongo penza ebele kaka ye wana lisusu oyo baye lisusu kokanga ye na maye matali mikakatano to pe maye ya mbutu oyo elekaki na ndako ya opérateur économique Mike balobi na 7 jours zwana o 6 mai 7e jour ya nzambe tolanda ndenge général aleki na koprésenter ye. Comme j'avais dit à mon introduction, nous, la police nationale congolaise, nous avons le devoir de redevabilité de nos activités au quotidien, tout comme, selon la Constitution, de pouvoir rendre compte à la population de ce que nous faisons comme travail. Il s'est passé 5 mois où un monsieur, un opérateur économique de la place était visité la nuit dans sa domicile, alors qu'il y avait une équipe de la patrouille qui devait intervenir. Par maladroit, il y a un de nos policiers qui était descendu par des projectiles d'une arme de calibre 12. Or, ces jours-là, c'était un groupe de gens civiques, des malfaiteurs, de voleurs à main armée, qui étaient partis dévaliser cet opérateur économique. Tout ce temps passé, comme il y avait des enquêtes et des recherches ouvertes, la police a réussi à mettre la main sur un des assaillants ce jour-là. Donc je vais vous présenter. Nous l'avons reconnu à l'hôpital parce qu'il avait reçu des balles. Parce que le monsieur se défendait aussi avant qu'il soit dévalisé. Alors, il avait reçu des balles à sa jambe droite au niveau des genoux. Il est là, nous l'avons reconnu. En tenant ce procès verbal, il a reconnu les faits. Et nous allons l'envoyer à qui de droit. C'est que la police n'a pas baissé les bras, la police n'a pas abandonné la population, la police était de travailler pour la population. Voilà un des malfaiteurs. Parmi les autres, il appartient à lui de pouvoir nous citer ses coéquipiers, ses collègues avec qui ils étaient partis pour voler ces jours-là, qui a fait aujourd'hui une perte énorme dans les rangs de la police, parce que nous avons perdu un policier de l'unité d'intervention. Fabrice Nani. Lufufam. Uvandi wapi? Navandi na Mbanza. Na Mbanza na Benito quartier ni? Na foyer. Na foyer. Kasi tomoni yo bache yo ba minute boye nini ka ekomeli? Navandaki na ndako. Navandaki na ndako na monika la police eye kokanga ngai. Eye kokanga ngai ke bakize biso ke biso batu tokenda kosala ku epa soki Mike. Nini ekomelaki yo na genou na wana eza na nini? Nasalaka accident. Ndenge basoda babandaki koniatanga ezalaki nango ya kovimba bote. Po utafike misiri laki te ale. Mais nini we ezomona eza accident, ezomona eza balle. Eza balle mutu ezwaki yango. Tozomona ba intercelle ya ba nini ya mike wana. Nayebi nanga te.
commissaire supérieur Israël Kantu asukaki wana te alekaki lisusu na koprésente moko lisusu ya motema mabe criminel oyo ye mosala na ye kobomaka bana ya wewa ye veut dire azali penza na motema mabe makasi ye soki azwi yo course yebaka ke suka na yo liwa avandi na lukala tolanda. Et le second là, c'est parmi les kidnappeurs, c'est parmi les gens qui extorquent des motos auprès des paisibles citoyens. Il vous prend comme client à une certaine distance, dans un endroit reculé, ils abattent et ils récupèrent la moto pour aller vendre. Il est dans sa 4e forfait. Donc dans son 4e forfait, il en a fait à maintes reprises. Ces jours-là, la police le suivait sans le savoir. On a mis la main dessus. Après avoir tué un certain monsieur, pas manqué, et il a stocké sa moto. Il est là, les deux sont là. Vous allez les prendre et nous allons les différer à qui des droits pour qu'ils subissent les guerres de la loi. Navandi awa na Loma. Na Loma. Maman, na yekolaka mutuka na lukala. C'était dans le mercredi passé, babenga ngai mwambangu awa pa mwasi ke mwana a déranger. Nde na bimaka na balabala pona luka moto na mataka wana toyokani na 5000 francs. Nde to bandiko ya de lukala ti awa 5000 francs. Nde tomkomata na mataka wana to bandiko ya tokomi na bifration ya Kulungongo. Tomoni bandinga mususu ya moto bandiko telemisa ye. Telema aboyi ko telema. Telema aboyi ko telema leki dodani. Tango leki première dodani apusani liboso akomi na dodani ya ba roulage. Era akomi na dodani ya ba roulage adendi na mbangu. Tango adendi na mbangu ngai nazongisi misu na sima na moni ba moto ezoya kolanda. Na yebisi pona nini ozokende ndengo wana telema ali. Lekola ngana ndo system bungu ngai na system pas system na welie na maboko. Tango na wela kai na maboko nde atelemaka. Tango atelemaka mbala moko baninga wana bakomi wana. Tango bakomi wana balibike yo a partir ya bifurcation tozo telemisa yo ozoninga ko telema te oye ko telema awa pona nini. OK wapi ya libike te nazo bula. Mais naketika ndeko o na mbanza ngungu après ça nazo zonga na ngai. Nde tokomaka na nzela. Est-ce qu'il reconnaît? Vous reconnaître oleki yo na moninga na ba memi bino. Na motocycliste bokoti na kati tango bozongi motocycliste bokendeki na ye amonani te batuni bino wapi moto oyo amemaki bino ozo reconnaître yango na croisement lokuta na yo ya mibale bato wana bazali bayaki ko porter témoin ils ont été auditionnés okosi olobi te tokendeki na bango kosala neti kosala rodage ya moto tozo tekela bango tokota presse tokota mabele n'est-ce pas tango tokomi kuna ta autocalculer moto ekomi bien topesi bango mbongo bango batika ye atikali azela moto mosusu abaninga na ye bawewa po azonga lukala biso apesi biso moto yango wana biso tobimi nango c'est entendu papa mais ozoloba makambo amen. Ici, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Congo central. Mon général, ainsi pour faire la parade dès ce jour. Merci bien, les unités sont à votre disposition pour la prochaine partie du programme. À vos ordres. Ya koyeba ete activité oyo to pe milulu oyo eleki na kosangisa bakonzi ebele oyo bawutaki par-ci par-là ndakisa ya mwana mboka oyo azali kosimba baton ya Kulungongo ye moko major Jean-Louis Namambote pe bakomanda oyo ya Lukala bazalaki ya Gombe Matadi bazalaki ya Gombe Sud bazalaki ya Cité Tele bazalaki epesaki esengo makasi awa nde tolobi longonya mingi epai na ye moko mwana mboka mosimbi baton ya la police ya Mbanza Ngungu Jean-Louis Liongo na mosala kitoko oyo azali kosala na population pe na hiérarchie na ye mobimba. Merci beaucoup na multimédia po ete mosala na yo ezali komonana ezalaki ngai wa bino Bibisha Tibola. Merci et au revoir.
ngonda Congo Central epesami na bokasi ya Kamek Mbanza Ngungu. Kamek aza leader ngai nde na bana na botama papa na biso abwaka mongo na Kamek ti lelo nga nakomi na bakoko papa na sope aza na bakoko totikala koyoka te Kamek ekimi na mbo. Kamek Mbanza Ngungu toujours pene na population na ye.